DKM Flash TV. 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 Quoi kubagaki ya Tintunga be mission ni yansi makambo nyonso tout pas comme les autres mopisi mabidi mais katuka ba place nyonso betela mukaka wana chaîne na beto kitoko Biso nyonso to s'abonner, bo s'abonner, bas s'abonner na veut dire chaîne a bien mon PPE donc to s'abonner massivement awa so lingo mona bagaki ya bion o lingo mona ba émission ya bion ba télé-réalité ya bion ba théâtre ya bion to s'abonner so lingo mona dena panzanaka to s'abonner awa na miso bozo agene mutaboma papa bokilo na ngayo na sesebino bo saone bo mwa bagaga bien be formation bien ba film bien Una bisika boye benga kuna zalanga tuite na longa na koma awa donc beaucoup dans awa na acteur bolingaka ba artiste bolingaka ba comédien bolingaka na kata DKM Flash TV donc tout ça monnaie olingo na vie réelle ya ba star na yo olingo tala ba gag ba film ba émission ya kitoko ba elubu ya kitoko s'abonner makamba bien nyonso tout quoi na bwala na beto tange na kanda beto sikisange mboke lengi moke zola bona ve eme muta sikisange tout la fois mo manisange kanda DKM Flash TV. Nebemba shaba butala. Bonjour, na ba fan nyonso DKM Flash TV. Bonjour na cameraman na ngai. De mobala mwindo ya mbish. Moindo pe apamba te. Sona zali na voix melenga na yemba ba moindo oyangola. Merci na dem cameraman privé wana penda eratate. Yebilo on eratate. Merci na boss nanga David Kanyama. Merci na ba fan nyonso balingaka do ma boss la poule kamukuse de Lix. Do ma boss à lobby Bokoto. Merci na grande sœur propre Denise la Pembèche des prix suisses la Switzerland. Merci na okoto zali de moi. Singa famille benda na mekata na te so ekata ni seke ataya on Gillette bien belle pri katana. Mais ni tete katana raté. Baolo babilo ba pona do ma boss yebisa bango baza mitie. Merci na ba fan nyonso de ma boss na bi bo s'abonner toujours na DKM Flash TV boza de cité boza bilenga sika ya do ma boss la pulga bozango do ma boss le la ya yo le toujours ba tonton ba garçon toujours ba jeune garçon surtout ba jeune garçon ndeko mobali le lodo ma ayo kopesa mino conseil bandeko oyo balinga trop komela bimela pona ye ala la mwasi na bien pona akoma na 3 coups 2 coups 5 coups faut amela bakisi il faut atsa bankoro il faut asala banini yaya ebebisaka ba jeune garçon surtout ba obazana ba 17 ans ba 17 ans déjà ba bandi déjà conseil la ba kiswana so comme à 25 ans o comme inapte o kokali susu te kolala mwasi o kokate bande konanga o moni force naturelle vraiment ils allera bien pour na bino mibali ils allera bien kolinga te obebisa nzoto na age na omuke oke obebisi nzoto na opona osali na sala elo moko boye te fi wana lelo fa sentir ngai fona salele bo eye lelo penda asenga yenga mso $50 avana pesa ye penda fa yoka moto yeba banzoto ba fi muso peza o melele penda bi mela melo sentir penda ke bo pikili ki bo kundu bo nzoto bo yo etelemi okomi nzoto mwasi bo okokate omoni yango moko bosalela ba force na bino moko ya nzoto bato bazotekela bino kala kisiana bazoboma bino omona papa komi na ye papa mukolo atikaka na ye kolinga ba mike te yalinga aka ba mike siko pona sepelisa mwana wana ya muke wana fo akende kaka kosomba kisi moko boye oyo esale pese makasi papa okokufa likola mbetu pamba okufa likola mbetu likolo bana mikolo oyo okutane bango sentime sila ate ba mineur oyo sentime sila raté so po yepe ba to le roi biso ado mabo sentime sila raté so yo lobi tena la kisaye ke ngape na zanga
oki omeli oyo na nzoto mutu moko okotisi babiloko ebele inconvénient nango eza nini omona de okoma ina o papa olemba âge pe babiloko wana pe tala âge force nzoto tala âge omona de okomi na 50 ans 45 ans ozala sur na force ozala nango te tant ozala na 20 ans tant ozala na 25 ans tant okoma na 30 ans force dès que to okola ba force na biso pe ya nzoto ekita eza biso basi nde toza boye force ozala nango tango banda kolinga sika na ero yokokisa 25 ans oyokokisa 30 ans 35 ans 40 ans oyomoko omona ekita emso banda olinga pena forme oyoka mbali bien fois beto ba 4 ou 5 et comme na tamo boye okomo lembo komo senga 3 elongwe 3 ekomi na 2 elongwe 2 ekomi o moko eza nini âge eza âge ndenge ezotinda ndenge kenda epa mutu âge oyo makasi eza nzoto eza mibali surtout ntango oza na âge mo bomona ndenge banda olala mwasi ezala nde mosusu okomi yo mo pende okoma nakoli nzoto penda ekomi mpe koboya air moko siko yo kyo force lisusu na bakisi mo bobe ba force okomi siko osala sentiment moko forcé eza oyo yo mo naturalité ekomi forcé tango osala bongo ozoboma nde nzoto na yo maladi ekomi ebele biso toyebaka liboso maladi ya makolo ezalaka ya bakoko mais lelo omona jeune fille jeune garçon akomolela makolo pasi bamaladi oyo toyebaka ya bato ya mbongo lelo ekoma ya bato oyo baza na mbongo te mona bamaladi ya makasi mosusu eza babimelamela kisi boye balakisa moi kisi oyo etraita hémorroïde so omeli yango mokongo na o vraiment oyoka pena bien bato no basalela biso bakisi yango place basala tomona te tolanda yango ka balekisa yango na tv tolanda yango bazwi bakomotambusa yango basalela yango publicité bazoleka na balance voir bien bazobelela bazosala boye yo landa osombi omeli mais oyebi oyo esala na nzoto na yo te kisi avozwa yango fo baexamine o nano baexamine o bayebi te ndenge oyoka mokongo boye fozwa kisi boye fozwa omonake bakomi kombo ezali yo ozwaka kisi moko mama nani oyo asalaka kisi bien mama boye mobali fozala na bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto bwa yo fo ya awa ozwa kisi oyo mpo olandi omeli yango nzoka ezoboma yo osala na force moko eza forcé ekoma siko okomi owumba ya kisi so omeli kisi wana te moyen obima na mwasi na bien ezala te yo za mwana mukie deja bandi ba sentiment wana avant l'âge ya omelaka bakisi wana ya kotia bankoro ya kotia bakita mata ya kotia bakipeshi ya kotia soki nini yo mwana mukie ozomela ozotia bakisi ya makasi ya bokoko oyo kutu oyebi yango kutu te moto ayebisa o kaka mpe bato bateka yango baza na lokuta moko abando oyebisa omona ye moko azodetaye yo lokwa ayenda koti na nzoto nao yaya siko okoma na 25 ans okoma na 30 ans okoma na 35 okoma na 40 ans okoma tio okoma na 50 okomi cowboy fatigué bandeko basi bino mpe mosusu boobebisa mibali na bino onde eza na wumela na mbetu te soki kato matina eboye mona kala mingi te mpo averse mais mutu na mutu aza na ndenge na ye mutu mosusu aza awumelaka na ye te sentiment mobali mosusu kuta koza amonika nzoto amwasi ndenge amoni bamo boye aejakile na ye mosusu aza peke fa ejakile fa ezwa ye temps mosusu eza ndenge ya mutu na mutu azali so yo omoni bongo mema ye na bahôpital balandela ye ya mosusu mpe koza maladi bapesa ye kisi ya mosusu eza mema ye babongo kola trop de bokoko wana bolobaka bokoko ezala na inconvénient te bokoko esalaka boye te bokoko mpo ani te ntango baopesa bino bakisa na tikala mbala moko makasi mpo na force ezala mpo na libela force tikala mpo na libela esalama bongo te pwani lelo leli mokongo pasi hémorroïde bapesa oki se hémorroïde omeli mikolo naoki mokongo ngo ça va 2 semaines c'est trop ezongi lisusu bandeko na ngai nazobeta napekisi bino kisa bokoko te non nazobeta c'était trop na bato basalela kisi ava bima na mwasi fo amelele bimelamela mosusu nga avana na mwasi fo namela alcool makasi so ntango omela bongo yeba alcool mpe yango ekoma oboya nzoto epesa mpe maladi trop ya komela yango maladi mpe yaka ntango baloba tout excès nuit
baloba ngo ya pamba te bakosa biso te po nyonso soki eleki na nzoto ezalaka toujours mabe bafana do mabosi ba o balingaka nga soki osalelaka vi wana mpo olala mwasi na fo mele kisi fo tiela nkoro fo salela eloko boye yeba ekoma na tamo boye na age mo boye okoka lisuku osalela te okoka lisuku te okanga noko na biso aza ndoki osalaki yango avo bala omela ebimela obebisi force no nyonso na basali banda okomi na ndako na yo siko na mwasi na okoka okokisa besoin mwasi na te mpo osali deja makambo mabe trop libanda omeli bakiso esenga siko na ndako no pe mwasi nini na bando lingaki amona mobali ne ava bakushe na ifo azwa kisi moboye amela na pa kushe na ava kushe na fazo nzete moboye alia faza poudre moboye apakola ngo na penine nani mwasi nani azate tout ça la force so moni nzoto bien te kende na hôpital ba ko yebiso pété oza malade moboye yango epeso ba faiblesse oyo faut bataki yango boye bien oza malade mais bandi na neza na muke mais faut attaquer yango mbala moko pas malade à sucre non des ana mobala za la na force te peni na pété les mates so oza malade à sucre comprendre jusqu'aux ana na ba sucre moboye ba ki yango te ale okeli suso zweli yango ba nkoro zweli yango ba nini mondongo nini biloko soki nini no omelo salo bienga yo menso kando za malade Vous abonnez quand un Flash TV. Na pesa conseil na ngapona epesa mutu pasité. Na pesa ngo kana ba oyo ba ndinga conseil na ngo be ba oyoka ngo ba considérer ngo. Ba ope ba boya na bango ezaka pona bango mais comme melande ba kisi avant rapport bien pour ça la rapport non faut melakisi ezama be. Bonjour au melakisi te oyebiseni nana ba stress. Bembale be akoma so akokate makamoko elekilanga na akoka kute nzoka de amesana na bakisi oya kiboya kyokuta na kisi yango ezala kite bozala vraiment bosala makasi na oya kibomba pa nzambe tia sina mutu nyonso na sina biso basina ba mbala pesa makasi force mobo neti nga do mabos soki mai na ngate na sokoli mai na ngate na nelo musu na ebite na vi na nga na ebi na ande ba pierjate na vi na ebi nde baba karate na vi na ebi nde neto ba kisa bololo batanga wisi mela pona na yebi na ngate vi na ebi nzoto na nge déranger na koti na ki hôpital be examiner nga ba komelinga ba kisi na zui esili ba kisa bokoko wana bi oui eza ngo etraita nango mais toyebela po batu musope ba mozo ya pharmacie est-ce que encore remarquer tangawis ka o ba sala tangawis mais ba C4 ba ba vitamine ba otango na kato mo muto omela tangawis mais matame ya eminene muto omela tangawis mais o mona ezolalisa la lise ba pongi faut botika babiloko wana bosabone ka toujours na DK1 Flash TV boza desite boza bilenya do mabos la poule gamo kuse de lix la fan nyonso do mabos bo kota bo commenter bo aimer bo s'abonner et ça vraiment bien merci na bino nyonso obolinga nganga pe na linga bino obolinga ngate ngala linga bino ka bongo mais na lemba opesa conseil te po yo mutu mo lekyo fininga po yo mutu mo bo commenter fininga na lemba na ngate ngala opesa conseil na ba oyo banga ba yoka nga bango ba oyoka ope kia moni aboyoka na ete en tout cas wana etalinga ite wana vraiment etalinga ite mais na opesa msana ngai na osa msana ngai na opesa ba conseil na ngai na ba o batuna kapa bat ba suggéraka muto mtaza suggestion na oya okopesa anga na suggérer adoma o mone mission na sala ki ko to problème boyele ki la pona nga boyebo ba mission na sala na zwa ka ba idée pa ba fan na ngapi akosa yebiso loko mo bete fo sa l'émission sala bosa pour les que ça l'émission merci na ba fan nyosa doma bossi merci beaucoup bye.